Bonjour, bonjour. Nabandeko nyonso, une fois de plus, basi opportunité. Ya kutana na bango Henri Condé, accompagné d'Andrea Condé. Voilà, très rapidement, te yeli sous parce que c'est Dieu dans sa souveraineté, où il va permettre to zosu su muma ya koya liboso na bino, ko partager maloba na ye, ozali maloba na bomoi. Alors, la yende source ya bomoi. Il y a la vie en lui. Tu es tout bon de l'inza. Yahweh topesi yo merci tokomisi opoza bolingo ozali nzambe ozali indépendant ozwaka décision na yo moko oza na aide ya motu te ozali nzambe maloba na opesi biso pour ke ezalela biso mwinda totambola na moleli te ozali nzambe ya solo dispose nos cœurs kolo et puis renouveler intelligence na biso de telle sorte que maloba na yo eporte gloire nyonso kozonga epai na yo mpe biso basumuki to expérimenter ou encore to savourer lobiko oyo eza kaka na nzela na yesu masiya nde mokonzi mpe mobikisi na biso nde tolobi amen. Amen, amen. Voilà. La semaine passée, tu l'as qui met sur la grâce qui sort, puis la grâce qui nous aide au ministère. Voilà. Mais le lot la semaine passée, tu l'as qui sur la grâce qui sort, et la grâce qui sort, la grâce aux liée au salut. Amen. Tu vas faire la grâce aux liée au ministère. Et tant toujours qu'il n'existe toujours à la équiper et pour servir Nzambe, na ba pele les bélo Nzamba bengeli biso. Mais si ko lelo, toujours tu l'as lelo sur Romains 1, verset 6 à 7. Ok, sans plus tarder, Natangango. Ok. Romains 1, 6 à 7. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tous sont appelés. Dans verset 6, chérie. Dans verset 6, être appelés. Il y a parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Voilà. Babengi biso ko benga to yie epa ya nzambe te. Au contraire, biso to kimi nzambe. To kimi ko to yie parce que to lingi ko to nzambe te, to se rebelle na biso contre nzambe. On nature ya mo. Nature de l'homme. Nature na biso. Le éternel n'est bon. To za malamu te. Solo quand to za malamu parce que osala ka prière moko boye parce que okabaka en tout cas Luka okoma ko réfléchir parce que maloba nzambe nde solo. Soit yo, soit nzambe. Oh, to yebi ki nzambe za vrai. De yo nde ozalukuta. Biso nde tozaba. Te so ki yo ba bongo. Solo ba bongo ba lukuta. So nga le binde wana kina mutu malamu na bien na boy na ye na pa nzambe se na kosi. Nzambe nde a intervenir pour aya koluka biso basumuki. Dans Actes des Apôtres 15 verset 14. OK, na Actes chapitre 15 verset 14 de Bélibiso, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. C'est Dieu qui a jeté les regards. Ils ont dit au tali na fulu, tali ezambi ndo tellement. Et puis bato baza na mbindo wana baboyi pe koya, bakona bango koya. Menzambe atali na miso mawa, alongoli aponi ba oya ye ache bango pembeni. To présentaka eloko moko te epai ya nzambe de par nous-mêmes. Nos efforts, notre façon de faire les choses pour que impressionner nzambe esimba te. Bakube tellement beaucoup na batu, mais malheureusement, les anango inutile. C'est Dieu qui a jeté son regard vers nous pour nous rendre et nous laver. Autant dans Matthieu 16, verset 18. Pourquoi Dieu a fait ces choses? Et le dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Voilà. Anglais, vous avez bien. To prevail. Et premier d'aller, raison d'ambe à quel on l'a vu sur on c'est pas que pour tout ça, boga, te. Et bien, azaki isolé, yemo ko na besoin ba la pembene pour garder compagnie te. Ndamba koka na ndenge na ye. Akoka. Il y a rien zangi pa na ye. Asa Elohim, Adonai.
Donc abeta tolo na ye moko nzambe botala ona sali pour vous dire que non, qui peut faire ces choses? Ozomona aza nzambe. Il nous a choisi pour na atonga oya ye église, l'église qui est image ya épouse na ye à présenter au père sans tache. Donc vous avez des taches partout dans nzoto. Il y a orgueil, il y a bosoto, il y a hypocrisie, il y a infidélité. Nyonso tozalaki nango. Maintenant, lui, il vient nous prendre à laver biso pour te constituer église, te constituer épouse naïe. T'as dans 1 Corinthiens 1 verset 9. Ok. Dieu est fidèle. Voilà. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. On est fidèle. La Bible, Dieu est fidèle. En d'autres termes, nous sommes infidèles. Parce que na contrat nzamba sali, contrat o nzamba sali pour la rédemption, contribution ya mutu kuna ezate. Contribution ya mutu ezate na contrat ya rédemption, ezate. Kutu sote zu permission mema moi contribution na biso wana tala. Kutu to bebisa ngo. So bebisa kutu contrat ngo. C'est que na contrat ngo ye nzambe azogarde baterme nyonso kuna na bacondition azogarde yango aza fidèle yango toza image ya infidélité peuple ya israel ozeba no israel eza peuple moko nzambe azolakisa biso infidélité comment ezalaka kote mosusu azoloba yango abimisi bango neti baprostitue une femme mariée mais ake na kote mosusu eza na prophète moko nzambe azalaki ndenge wana ayebisi ye ezwa mwasi ya ndumba mwasi yango mpe adéshonore ye abekende rachete ye lisusu ezalaki prophète oze. Comment lui il est fidèle pendant que nous déshonorons contrat. Asalakisi biso yango. Yende aza fidèle. Bisoté. Écoute, tout un exemple moko simple. Décidez qu'on ressemble à chaque 7h du matin, bien 9h du matin, bien 11h. Combien de fois on raté na opéa? Donc, tout est raté dans Nzambe parce que tout ça va bien. Non, parce que nous ne sommes pas fidèles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes mérités l'autorité. Nous sommes mérités l'autorité. Donc, tu servir Nzambe bien, tu salis car Dieu t'inabiso. Voilà. Donc, devoir. Donc, tu salis constat. C'est Dieu qui nous a appelés. Yende abaki misu, et panabiso. Yende aponi biso, yé pas à fidèle. Yé pas à intervenir. Tu sais que nyonso ça, yé générateur, ya nyonso. Y'a te bengi les maîtres des temps, et les maîtres des circonstances. Il fait grâce à qui il veut. Par exemple, pour nous, oyali. C'est quoi? Attends, on livre 1 Pierre 2, verset 9. Ok, 1 Pierre 2, verset 9 et le B. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ok, donc nango wana bien na suka parce que tozala na temps avec ya le belango, mais on a sur le blanc. Nzambe a récupéré ba oya bambindo, ba Henri oya salité, a zubiso ba tâche partout, a sukoli biso, a la tibiso lamba, a komisi biso un peuple choisi. A komisi biso une race royale même. On comprend? Yende asalingo te pona biso te asalingo pona ye moko pour sa propre gloire pour utiliser biso d'être continuer suka on a pona ko faire connaître au monde grandeur na ye magnificence na ye. C'est une question à poser. Comment Nzambe oyo azali comment tokoki kosangana na Nzambe et puis to sepela kozala na ye. Toponama na ye. Comment Nzambe oyo aza mo centre? Comment tokosango? Réponse ya boye. Impossibilité. Rien. Impossibilité. Parce que toza basumuki ye Nzambe aza parfait. Totanga aza parfait. Aza fidèle. Aza juste. Aza saint. Biso toza exactement opposé. Tout ça exactement opposé. Donc, tout rapport, wana, et puis ce mot que tu as là, normalement, exact. Donc, surtout qu'il y a une base, il y a bisomo kaka, et ça n'a pas possibilité. Tout ça a besoin
ya moto mosusu. Toza na besoin moto mosusu. Donc toza na besoin ya option mosusu. Toya epai na ye na biso mo tokoki na biso te. Parce que option ngo soki tokende ba option mosusu kaka nde nauti koloba. En réalité eza te. Y a pas d'autre option. Eza te. Ezalaka na option moko kaka. Moko oyo eza mpe indépendamment na biso. Ocomprendre? Nzambe nde ye moko mpe kaka a pouvoir alternatif moko boye. Donc asala ngo ana mpe kaka gloire na ye moko. Toremarke toyebi nzambe aza mosantu biso basumuki toluki mwa tozongi mpa na ye esimbi te toluki bafason ebele esimbi te te. Nde nzambe abimisi kaka option moko. Option moko mpe kaka yesu. Po gloire mpe ezala mpe ya ye moko. Donc, option ezali te na biso moko. Les apôtres Salobini ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas être accepté au Père surtout qu'il nzela na Yesu te. Comment qui va le voir tout chemin amène à Rome. Mais là, on est allé salir les abongos. Et déjà pour moi, so que la ndengwa na ubungi, o que la Rome te, o que La religion est tellement o ébélée. bima na chela, o que bima na matadi, o que bima na baboma, o anti Rome ya Rome te. Yeah, rien. C'est-à-dire, il y a beaucoup de religions dans le monde. Il y a des théories pesées ébélées. Ba teaching, ba enseignement pesé ébélé. Mais ce qui est ba teaching, et ba enseignement biblique. Selon les idées de Dieu et même aussi. Et puis connaissance moko boy. Spécialité est la religion de l'extérieur, est la religion où il y a un thème, est la personnel. Et ça fait religion moko te que oh non pour un peuple comme ça, pour une race mon côté. Parce que maman le est très important. Ce qu'on batu biso moko batu tous orgueilleux. Orgueilleux aligalo oflete. Rien. Charité te ngafo futa. C'est comme muntu a développé un système ebele na ye moko pour que aza na relation na Nzambe, aza en paix avec Dieu. A développé par exemple la religion. La religion ezali a développé même le moral na ye moko kaka. Que non, na yibaka te, na fingaka te, na osala boye te, na mela makaya te, na zwaka basi bato te, na kenda na basi ya ndumba te. Opana? Atongaka te, ndonga ça, amebengi ye moko, mabenga ngoni. Na via sanctification. Donc, il y a aussi la religion nyonso na monde. Ils ont toujours focalisé na ba attitude à l'extérieur. Donc, par exemple, pharisien, par exemple, juif, par exemple, comme les bananes à bangozo mona ke baza saint, on peut ça offrande, bazo make sure, bazo sûr que moni bango, que ba religion nyonso ezabo, même ba islamique, donc baza na tana bango wana ba priaka, batu nyonso ba yebi yango. Même so ke na ba Bouddha, baza toujours moi batu monde ti baza saint, eza ba libaka. Bavanda na montagne. Donc le bi exemple ya ba pharisien wana. Donc akesambela. Asambela tout à des descriptions bibliques nango. Bakina osambela na coin. Ba oganga nza. Na pasaka boy. Exemple tu ya pharisien na mofuti sipa. Terme non na difficulté ko le ba. Asambela. Lelo pe tozala bato ndenge na mokili lelo. La religion saka bon ba religion ebele, eza toujours religion o baza focaliser mais na attitude ya mutu na caractère ya mutu à l'extérieur. Mais religion o ya christianité, eza religion de l'intérieur, eza du cœur. Le cœur doit être changé premièrement. Nde siko libanda et ko glorifier karazam. Donc nalobi ba religion ebimi, comme il faut que nous bandi ko sambela na yo. Ba filmer vraiment tellement. Donc bato to luki makambo wana to saleli biso moko makambo legalisme. Bato bakobetela maboko ozwala approval ya bato bakobeta maboko en tout cas rien ça va rien en tout cas ça va bakobeta maboko. Et comme ça peut mettre moi bien que azaki soulard atika masanga azaki chemin de chanvre atika azaki ndumba atika bato bakomona makambo wana. Mais soki yango nde ba effort osa pour la lampe na Nzambe nde makambo esimba te. Donc au contraire
okozala bien bongo omemi vi wana omemi vi na légalisme wana me masumu na yo ezali réglé te, tu n'es pas en paix avec Dieu na bolingo wana ya yo moko ke calme ya yo moko ememi yo wana enfer, ememi yo wana enfer. Okomprendre wana nzela osungaka bato wana eza bien. Nzambe ayinaka masumu nde motu moko atisanga so moko oh non nzambe akosala eloko Dieu ne peut pas faire d'autre chose si nini nzambe akosala nyonso nzambe bilo mosusu nzambe rien n'est impossible à Dieu, c'est vrai non? Rien n'est impossible à Dieu, oui eza bilo mosusu nzambe akosala yango te, nzambe akosomuka te, rien akosomuka te, eza impossible nzambe asomuka, eza impossible nzambe akosa, c'est-à-dire nzambe ayinaka lisumu. Omoni koyina koayir ezali image ya eloko moko ebunga na miso. Omoni soki oyini mutu, c'est-à-dire tu ne veux même plus le sentir, tu ne veux même plus le voir, ou encore la voir, une personne, la voir. Yeah. Donc olingo tout comment la so mutu yango te. Donc elle n'a même pas coexisté. Tu souhaites même eloko yango exister même pas. C'est ça nzambe ezali attitude na ye na lisumu. Nzambe atoko ayir lisumu. Vous comprenez? Azo ayir yango pour que ezala kutu pembe na ye ata moke te. Yango na epai nzambe azali dans la gloire éternelle, Bible bien, lisumu ekota te. Tâche moko te ya mabe ekota. Siko biso tozala sumu te. Mais to biloko moko. Nzambe aza omnipotent. Elakisi azali le tout puissant. Eza eloko moko te akoki kosala en termes de puissance na ye. Et ça, on dirait très oleka, yo telemi na rai na mwa marteau, qui très bango te, eso bate ko no marteau wana ko sala ngana na kweya ou encore papier wana simbi wana papier oyo malam na sala kana sambela ngabo papier te écraser yo, écraser. Nzambe aza très puissant. C'est que biso ezali très dangereux tozala contre ye, tozala parce que okofinama na niveau moko nzambe puis mutu te akodefendre yo eloko moko mpe te yo koyo kosala pour que ozala na défense moko be contre celui qui est plus puissant comme le roi de gloire po aza te ye kaka aza nzambe sikoyo biso toza na oyo nzambe alingaka te lisumu de fo acrache yango. Donc soki ozoya na modele wana na kosala makambo na ndenge na yo napesaki exemple la religion okisala prière na yo okisala prière na yo moko bandeko obandi kofilme yango obandi kofilme prière na yo olobi mpe makambo mosusu mpenza na nzela mpe te soki langue opiblie yango okei komela mai na yo soki na place moko na terrasse moko boye mpona prière moko boye okemata na bamontagne soki wapi montagne yango eza na succès awa na kenya benga yango mangengenge okemata na montagne no moko kuna na mangengenge omikangi bafoto bafilme yo otyango papa botanga bafarisien te nde bazalaki le problème yango te. Le problème ezali za problème na nzambe sikoyo ngambongo na nzambe nde yango tolanda na développement nango toya na ye te na lolenge na biso sino tozala écrasé. Nalingaki biso tozala focaliser mingi na verset 7 nalobela verset 7 ya Romains 1 natanga yango lisusu. Tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Donc, là, il te focus à tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu à Rome. C'est-à-dire, il faut te comprendre bien pour te vivre na confidence. Na confidence, mais na privilège oyo, nzambe a bengeli biso na nzela ya grâce. Alobi mingi nous sommes de bien-aimés en nzambe. Ba privilège oyo l'apôtre Paul la kisi na ba chrétien à Rome, eza ko faire référence na biso, eza pe pour na biso. Ba privilège wana alobi à tous ceux qui sont bien-aimés. À tous ceux qui sont bien-aimés à Rome. Non. Compréhension à position pe à privilège na biso, compréhension à ba privilège na biso. OK. Oyo lobi ke
bien-aimés de Dieu, mm, et ça très, très important. Donc, il faut faire de raisonner. mm. Le bien-aimé, nous sommes Des des bien-aimés. bien-aimés. Il faut la motivation, il y a ma casse, il y a ma chrétien, pour nous tous ça commandement à être saint. À être saint. Tout ça va commandement, chérie. Tout ça va commandement, là. Quand tous ça commandement, dans le sens que ça, rien à Zala. poser. Dans le Bible, ba commandement, ce qui n'a rien à l'oba, ba Mm. commande. Ok. Commande, il y a pour dans la, Mm. être saint. Ok. Ok? Mm. Nous sommes appelés à Mm. être saints. Mm. Tout ça va bien aimer de Dieu, mais nous sommes appelés à être saints, apôtre Paul a lobby. Amen. C'est-à-dire, ceux qui te yebi que commandement, na appel ou les commandement. Mm. Yem ta bengi biso, aza saint, Mm. alors recommander pe biso tous à la saint. Et Amen. ça, pe na makas na biso te parce que, et ça, na grandela ya grâce na ye. Grandela ya Saint-Esprit na ye, Amen. en rendre biso capable. Yango mal na biso, il faut la régénérer. Mm. Bible bengi biso le bien-aimé. Mm. Bible bengi biso tous à la basantu. Donc, Amen. la lingaki tout temps à la 1 Pierre 1,15. So, 1 Pierre 1,15. 1 Pierre 1,15 de lobby. Mm. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Mm. vous aussi soyez saints Mm. dans toute votre conduite. Ok. C'est-à-dire, la conduite na bino, Mm. yebi que vous a appelé à cause de la saint. Ok. Et on a le bas qu'il faut tous dans la motivation, moko ya makasi, Mm. et tant que chrétien, Mhm. on a tous les commandements être saint. C'est-à-dire, Amen. la conduite na biso, to Mm. yebi que tu as saint. Mm. Tant tous sous la nabatu, tant tous ça, bato qui ba misala, Mm. il faut tous ça là, et tant que ba obaza bien aimé et appelé à être saint. Bien-aimé. Na sens ya bon, ok. Voilà. Et vous êtes vrai, c'est un privilège que vous avez bien-aimé. Et ça privilège, et ça privilège vraiment. Mm. Du fait que tu bengani ba bien aimé de Dieu, appelé à être saint, Paul azakola qui sa vérité oyo, Paul a motivé ba chrétien, Ok. pour to tambola, lokola bana ya nzambe, to vivre une vie Mm. comme, comme son fils Jésus-Christ. Mm. C'est vrai, na aide ya Saint-Esprit, parce que Christ a un modèle. Tant qu'il a essayé à vivre vie, à s'aligner pour la gloire de Dieu, a un modèle. Amen. Dans ce sens, surtout là, dans modèle, parce que, na makas na bisote, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Mm. Qu'on a besoin d'attendre à Éphésiens, Mm. Éphésiens 4:32. Ok. Balobi, Mm. soyez bons les uns envers les autres, Mm. compatissants, vous pardonnant réciproquement, Mm. comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ok. Parce qu'on a Éphésiens 5, 1 à 2, Vous balobi. pardonnez réciproquement. Hein? Yeah, Mm. yeah. Parce que vous a appelé à être saint. Mm. La ba conduite n'a bu ne faut qu'on a qui sa pardon. La Voilà. ba conduite n'a bu ne faut qu'on a qui sa compassion. Mm. Donc, on a Éphésiens 1, 2, balobi. Mm. Devenez donc les imitateurs de Dieu, Mm. comme des enfants bien-aimés, Amen. et marchez Mm. dans la charité, donc l'amour, Mm. à l'exemple de Christ, Mm. qui nous a aidés, qui nous a aimés, je m'excuse, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mm. Du fait que Christ s'est livré Volontairement. Mm. yeah. Du fait qu'il s'est livré pour nous, pour nos enfants, pour la masumu na biso, Mm. pour tous à la communion na nzambe. Amen. Il faut motiver biso. Mm. To imiter Christ. To imiter nga za la référence te. Non. Henri za la référence te. Pasteur no za la référence te. Moutou na mokila za la référence te. Surtout. Référence parfaite. Eza Christ. Amen. C'est vrai to ki ko encourager na ba conduite na biso, Mm. na ki ko za encouragement na Henri, Henri ko za encouragement na nga, yo ko za encouragement na ngai, Mm. na conduite na biso. Mais exemple parfait, Mm. il faut to imiter, c'est Christ. C'est Christ. Yende Yeah. yende photo imiter. Voilà. Amen. Mm. Apôtre Paul a dit à tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu. Voilà. Tout méditer peut tout raisonner sur vérité. Oh. Mm. Paul a ébissibi sur Makamoro, très important. À Mm. tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu. Mm. Ok? À tous ceux qui sont, bien-aimés de Dieu. Balinga mi. Mr. Mugana yango alba. Asera soki na binga telefone. Soki amena telefone ba. Ah, mulinga mi na nkolo. Yeah, bien-aimés de Dieu. Déclaration Oyo. Eza kola sabiso profondeur ya miséricorde ya Nzambe. Na ba oyo nyonso ye abengi. Mm. À tous ceux qui croient Yeah. à la mort et à l'ensevelissement et à la résurrection pleinement expiatoire de Christ, Mm. baza bien-aimé.
Yeah, bokroire yango. Mpe tokoti na famille, ye mutu akoti biso na famille oyo eza très unique, très spécial. Oyo eza famille de Dieu, dont les patriarches eza ye moko Dieu le Père, le Dieu éternel. Il y a sa patriarche na biso, le Dieu éternel, immuable, c'est-à-dire inchangeable, infini et saint. Amen. Yende azako akotisi biso. Par adoption, bien sûr. Hein? Par adoption. Atie biso na motema na ye lokola ba bien-aimé. Notre patriarche, c'est Dieu. Yende atie biso na motema na ye lokola ba bien-aimé na ye. Encore. Nzambe, oyo aza inchangeable, immuable. Nzambe wana, relation na ye na ba chrétien, eza pe inchangeable parce que ye nzambe wana aza inchangeable. Et relation na ye na biso pe eza inchangeable. Pour fidèle. Inchangeable dans l'éternité. Pourquoi? Pour eza nzambe oyo agardaka, aza un Dieu qui garde son alliance. Aza fidèle na alliance na ye. Donc, ce que bien aimé, natanga ba notes nanga, bien aimé awa, eza na terme moko eza grec na latin. Non, agapetos de agapao, et la kisi kaka aimer. Agapé eza amour inconditionnel porté par l'esprit. Amour inconditionnel. Donc, et la kisi kaka bien aimé, cher, très aimé. Bien aimé, la kisi pe, très aimé. Très aimé. Donc, Nzambe azako utilisé à plusieurs reprises agapetos pour décrire son fils. Exemple, Dieu le Père parlant de son fils bien-aimé, de son fils très aimé. Donc, alors, qui composé comme ça, toi qui est dans Matthieu 3, verset 17. Quand on a Matthieu 3, verset 17, et le Bible, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé. Ok, amen. En qui j'ai mis toute mon affection. Mon affection. Si vous regardez verset 13, Luc 20, verset 13, le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mon fils bien-aimé. Voilà. Aussi dans le livre Marc 1, verset 11, le Bible, et le Bible, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Amen. C'est une confirmation. Tout le baki, c'est Dieu dans sa souveraineté. Qui sont bien-aimés? Selon Romains 1, 7, apôtre Paul a dit, à vous tous qui êtes à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. C'est-à-dire, biso nyonso apôtre Paul azo baka ate na ba Rome, eza pe ko s'adresser na biso. Biso toza ba bien-aimés, biso o toza sauvé, toza ba bien-aimés de Dieu. Omoni awa bien-aimé oyo awa eza au pluriel. Le bien-aimé oyo totangi eza na singulier Christ. Biso tozozala ba bien-aimé ya Nzambe en Christ. So tant oza bonne, oza né de nouveau, otie foi na yo en Christ, okomi na famille, okomi ko partenir na famille de bien-aimé. Na nzela ka ya Christ. Sans Christ donc notoki ko beta tolo te. Parce que etokomi ba bien-aimé na nzela ya Christ. Non. Oyo eza des paroles immuables de Dieu sur ses enfants. Oyo toza toujours et toujours c'est bien-aimé. Amen. Très aimé. Donc, Naza très aimé de Dieu. Il faut tous se rappeler de cette vérité encourageante pour eza vérité moko eza ko encourager biso, pe eza ko édifier biso. Tant que toza ko sentir t'es bien aimé, tant que toza sentir t'es toza aimé, vous êtes délaissé. Il faut tous prier de la foi basée sur cette vérité que Dieu nous appelle, c'est bien aimé. Ba circonstance te à mon kilo de osala kenzamba de côté. Nyango Bible le bi qui n'a pas condamné biso. Ce qui nous a amené à nous justifier biso. Nani? Il n'y a pas de condamnation là-bas oyo baza en Christ. Ba circonstance que dans la famille, ba lingi yote, et que dans la bana, ba négliger yo, et que dans la circonstance est belle. Mais no matter what circumstances. Quelles que soient les circonstances, osa bien osa dépendre te na ba master, osa dépendre te na ba ninga ou encore na ba
collègues de travail ou encore famille, hein, là je parle de famille élargie, non, ça dépend de nangote. Au contraire, difficulté wana na ba mi na ba famille faut aimer magabiso sous paiement na nzambe et aussi une raison ya ko prier de plus pour nos amis, nos connaissances, nos familles. Nous prions pour ces gens parce que bazala peut sauver. Sinon tu quoi na hein Yeah. na Yeah. ko yina. Quand tu vas ressentir triste, tu dois sentir vraiment down. Yeah. Okay? Il faut te se rappeler la vérité. Oh, ils ont encouragé, pour édifier, que nous sommes des très aimés de Dieu. Amen. Et tant que Dieu va tenter le biso n'a pas doute, biso il faut te se rappeler que Dieu, Nzambe, Aza un Dieu de vérité. Aza un Nzambe immuable, inchangeable. Abengi biso, bien aimé, les très aimés. Même alobanae Eza ya solo. Amen. Car nous marchons selon la foi, non selon la vue. Amen. Le biso na 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Non. Pour qu'il y ait Psaume 42, verset 5. Ok. Psaume 42, verset 5. Awa na Psaume 42, verset 5. Tomoni ke David azali ko se sentir nassé. Sentir abattu. Yeah. Aza sentir abattu, mais ni nasali ye moko en s'encourager. Yango ba écriture eza bien toye ba yango. Toye que toza bien aimé de Dieu. Malgré ba sentiment na biso et que changer tel ndenge toza très aimé de Dieu. Amen. Dans Psaume 42 verset 5, David a levé mon âme. Pourquoi t'as battu et frémis-tu au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Son regard est la délivrance même. Parce que la version sous lobby, car je le célébrerai encore. Sa face est le salut. Yeah. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me vient le secours. Le secours ne vient que de celui qui est en haut. Il vient que de Dieu parce que osa bien aimé de Dieu, très aimé. Tu vois, c'est le passage du mot comme bien c'est bien aimé. Et ça passage mot qu'on a connu na batonioso. Et ça Jean 3:16. Bah le but car Dieu a tant aimé les mondes. Car Dieu, ils ont les plus grands amours. A tant aimé, ils ont les grands degrés amour wana. Car Dieu a tant aimé les mondes, les plus grandes compagnies qu'il a donné, ils ont le plus grand acte. Il a donné son fils unique, ils ont les plus grands cadeaux. Les plus grands cadeaux. Afin que quiconque, ils ont les plus grandes opportunités. Les êtres qui ont pas quitté. Non, ils ont plus grande opportunité. Quiconque croit, ils ont la plus grande simplicité. En lui, ils ont la plus grande attraction. Ne doit pas périr. Ils ont la plus grande promesse. Périr, c'est ce qu'on croit. Mais qu'ils, ils ont la plus grande différence. Mais qu'ils aient, quand on dit qu'il en base lui, qu'il aient au on, ils ont la plus grande certitude. La vie éternelle. La vie éternelle. Et ça, c'est la partie, voilà. La plus grande. Parce que au moins, tant to détailler yango na ndambo ndambo. To comprendre que car Dieu est à Nikuna. Car Dieu a le plus grand amour. Le plus grand amour. Parce qu'il y a des images d'amour, donc il y en a deux. A tant aimé. Ok. Et ça les plus grands degrés à l'écolo. On va dire qu'il a aimé. La tant aimé. C'est-à-dire que nous avons même pas de tout ça, tout l'ingamité. Et puis, tout ça, le côté, la biso. Mais Dieu a lingi biso. Ok? Ok. Étant aimé le monde, voilà. Il a la plus grande compagnie. Voilà. Qu'il a donné le plus grand acte. Le plus grand acte. Après si. Yeah. Son fils unique. Ils ont les plus grands cadeaux. Voilà. Après, si il n'y a pas en tête, les cadeaux, ils ont les cadeaux nions. Son fils unique, les plus grands cadeaux. En fait, que quiconque, ils ont la plus grande opportunité. Oh, on a yoka quitté. Il a fait passer bazaka té. Ou ba yoka quitté. Bazate. Batunde ba décider qu'on dit makambo mosusu. Oyo, ba décider pe qu'on peut s'engo pe forme. Par exemple, pour un mot, on peut ça par exemple. Pour que tout comprenne ce que nous disons. Nous sous bango bandimi que non, il y a un Dieu pour les noirs, par exemple. Le Dieu des noirs.
et puis bacréer bahistoire na bango na kati bamosusu babimisi o yesu azalaki noir mais te ça dépend kutu bien ndenge azalaki noir nde bamosusu bazoloba mais yesu ngo noir yango alobaki nini alobeli biso makambo ya repentance, alobeli biso aimer vos ennemis, alobeli biso prier pour ceux qui vous maltraitent, alobeli biso nul ne vient au Père que par moi, tout panda sangongo partout dans le monde. Est-ce que nous les faisons ce qui mais au moins que ce que l'andelongo na kondima oyo biso moko tolingi kondima sans ba référence à maloba na ye ndete boyi continue. Donc quiconque croit la plus grande simplicité en lui et ça la plus grande attraction. Voilà. En lui ne doit pas périr et ça la plus grande promesse, mais qu'il et ça la plus grande différence et ça la plus grande certitude. Amen. La vie éternelle est la plus grande possession. Donc malgré Yesu wana otulobla au cadeau onzamba a pesi parce que n'avance le mot je suis race, s'il faut le africain. Mais tu as remarqué, ce que nous disons ici ne concerne pas seulement les Africains. Ça concerne l'humanité dans son entièreté. Et ça concerne Juif qui a pété, ça concerne Congolais, ça concerne Chinois, Japonais, tout le monde ça les concerne. Nous ne parlons pas d'un Dieu qui concerne seulement une petite culture là. Non. De Yesu Oyo Yesu Oyo, il est venu vivre une vie parfaite, mourir à la place de nous qui sommes pécheurs, et quand nous croyons en lui, de par l'aide venant de lui-même aussi, de comme il justifié. Ça concerne tout le monde. La plus grande opportunité. Continue. Amen. Si qu'on a 1 Samuel verset 2 à 9, balobi awa, il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. L'homme ne triomphera point par la force. Par la force, ok. Now, si ko apôtre Paul nazonga lisusu nazonga na Romains 1 verset 7. Olibisa oki ko poser comme ça na titre rapide. Tolobeli déjà à tous ceux qui à Rome sont bien aimés, sont très aimés de Dieu. Mais ce que tous sur la mouké, c'est appelé à être saint par la grâce. Par la grâce. Alors, ok. Non. Littéralement, elle a qui s'y caractère. Tous a appelé à être chrétien, tous a mis à part. Appelé saint, appelé hors de. Voilà. Hors de. Et mis à part de ces mondes. Tous a séparé de ces mondes. Zambi aza saint, aza séparé na onyo se za saint. Donc, avec biso na vie à sainteté parce que tous à la différent na oyezali les sumu. Na sumu, oyeza profane. Ok. Nanga ki arrête ngela ngelo mo amkino koma ki pour moi qui est important. Comme ça, t'as malembe, comme ça, t'as raisonné. Yeah. Donc, avec biso, si quelqu'un mis à part de ces mondes. Mis à part, appelé saint, appelé hors et mis à part de ces mondes profanes qui passent et il nous appelle dans le royaume éternel de la lumière de Dieu pour être maintenant ces lumières au milieu d'une génération perverse et tordue et proclamer ses excellences et proclamer ma excellence et donner une opinion correcte. Opinion correcte. Nous donnons une opinion correcte. Concernant de lui à tous ceux qui en leur folie il n'y a pas de Dieu. Yeah. Donc, faut tous ma charge na biso. Tous a appelé à cause de la saint pour tout proclamer Nzambe na nation oyo baza ba païen perverse baza pervers baza ba rebelle. Donc il faut tout ma charge na biso. Cause de la saint et ça le quoi tous a sanctifié. Yende a sanctifié biso. To sanctifier biso mon côté. Yende a sanctifié biso pona kola ki sa grâce na ye na bat oyo ba yebi yango te parce que biso même de recevoir grâce wana. Yesu kende a sanctifié moi quoi je sanctifie moi-même. Yesu ka. Mais biso toza sanctifié na ye.
Yeah. Donc, na Romains 1, tout ça là qui en gros, Paul a fait référence na apôtre Paul. Encore apôtre Paul, c'est-à-dire appeler des Paul, appel à Paul, et ça à être un apôtre mis à part pour l'évangile de Dieu. Voilà. Biso peut mis à part pour proclamer vérité, beauté en Zambie, sali en Zambie, puis ça mika nzela Yesu. La nation va perverse. L'apôtre Paul a qui mise à part pour l'évangile, l'apôtre a mis à part pour les services. Pour les services. Pour servir. Donc, au tambola na biso, il faut ezala, au tambola lokola ba santo. To yebi kozala aweza lokola neti naza dia femme mariée, naza célibataire te. Faut na se comporter comme femme mariée. Na ki kosolara na mibali te n'importe quoi dès nyonso na ligi non. Na yebi ke naza marié. Et biso père to yebi ke toza ba saint, toza mis à part, il faut tous se comporter comme les saints. Il faut tous se comporter, tous a plus sa dédication na kotanga malobanzale, pour to yeba nzambe, to yeba comment parler de Dieu sans erreur. Correct. Yeah, correct. Toza appelé ba saint, ba santu par la grâce ou au moyen de la grâce. Donc tout tika ba orgueil eza wana te. Donc les hommes et les femmes, tous a premièrement aimé de Dieu, aimé du Seigneur, selon Romains 1,7, et puis appelé à être ses saints. Amen. Tous a basé yanzambe, ses saints. To bengami te po tous a la basan, to bengami te po tous a basan, to na biso moko. Non. Non. Yedem ta begi biso a rendre yenda komisi biso basan. To le bi correct awa, parce que otozo loba, eza correct. Parce que ça va na biso te. Non. Ce que le correct, c'est parce que ils ont la référence au nzambe yemoko alobi, parce que yekaka sala erreur te. Le seul qui est sage, c'est Dieu. Sagesse par définition, c'est la capacité de ne pas commettre des erreurs. C'est ça, ce que ça a dans mon corps. Ma trop déjà. Il y a autre correct. Nous donnons une opinion correcte. Parce que, Ezali bisoté, Tomi Longoli, nous ne présentons que ce qui est écrit. Et vous allez la parole inspirée. Appelle la bisosa par adoption, dans il y a Christ. C'est-à-dire, sans les salis, il n'y a pas l'adoption. Non. Il faut salir, il faut la sauver, de comme membre. Il faut la justifier, nous sommes justifiés, nous sommes adoptés, nous sommes membres. Il y a famille à base. Okoki ko dépendre na yote na sala kabina ke na raboy na zo vivre une vie saine mais plus sans la sanctification personne ne verrait c'est lui qui nous sanctifie yote comme ko dépendre na biso nous to sabe fort na biso pour nous sanctifier to yebi denga ko sanctifier ko se sanctifier non c'est lui qui nous sanctifie attends to yebi et me prend d'abord est-ce que au donc okate donc to suka ka ba to so tu ba to no pour vivre la vie il faut una vie ya sanctification remarquez la nage ezalaka o ko zo masite apa obala ko finga kate ibate samtiang boboto papa malamu papa yango te sanctification sama soki mutu alingi suste ko finga wana alingi te ko chola alingi te ba vie ya mabe bible le vouloir et le faire utarapanza ça dit c'est lui qui nous sanctifie dans sens wana yende mutu ayina ramasumu tellement qu'il a sauvé biso par cause biso banane par adoption avec biso c'est bien aimé il est toujours ko sanctifier biso en fait ça biso désir wana ko yina masumu nazolo bateke eza malamu kene no basi belé ko sakana yo finga no faut mettre la question est-ce que vous avez sauvé mais si vous lingo comme ko sala yango pour justifier votre sanctification walibanda yango nzambe azo régénérer biso na ba vérité autant to tangi man na biso moment ils a changé vi que non il faut attendre le temps que bien aimé de Dieu il faut attendre le temps que saint parce que yene ta rendre saint yene ta ko sanctifier parce que yene ta ko présenter biso devant nzambe sans tâche correct nous sanctifier amen donc chaque croyant chaque personne en Christ par la grâce par la foi au moyen de la foi na miso ya nzambe azamo santo à cause de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Mais, but c'est que tout vivre une vie sainte au milieu d'un monde, un monde où ils sont totalement impie. Pour mingi, mona kapé
mi bapercevoir a gloire ya nzambe te bakopercevoir yango na vie na biso ya sainteté bomona vraiment bomona biso toza boza reflet toza reflet yango wana boza reflet boza bapano yeah. batanga Christ na bino yeah. balobi te ke na hypocrisie non mais batanga Christ na soki bino tozovivre vie sainte eza na capacité ya bato baza ba impie bamona yango tozoreflete tokozala attractif eza ya français tozala attractif donc toattirer bato yeah. na biso te mais na le Dieu qui nous a changé et puis badésire pe omoni l'histoire de la femme samaritaine ntango akeloba masolo ke no nakutani na Messi bato bayaki no bayokoyi masolo te ntango bayebisi mwasi yango te mbaloto ndimi pas parce que yo olobaki parce que biso moko toyoki ye bamoni changement na mwasi yango la femme là avait attiré ntango baye bamoniki biso mpe tokomi attiré na bakroire mpona bango moko sikoyo na Matthieu 5 verset 16 balobi awa que votre lumière luise eza louise en retango engenga que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Exemple kozala sanctifié eza na opesa exemple neti ya balevi na ancien testament bazalaki mise à part pour son sacerdoce bazalaki sacerdoce ya nzambe ye nde moto aestifiaki yango bazalaki mise à part mpe récompense na bango ezalaki nzambe ye moko bapesaki bango te malele ezalaki te donc toute la nation d'Israël bazalaki mise à part comme son peuple. Amen. Son peuple. Et surtout, Nathan, moto nyonso aza né de nouveau, comme ba-Israélites, ba-vrais Israélites, bazali kolinga nzambe de tout son cœur, tozali mis à part, toza ba-saint. Ok. Être mis à part, eza kozala rendu saint et libre. Eza kozala rendu saint et juste. Peu importe. Oyo vivaki na ancienne, peu importe biloba vie na ancien temps on comme né de nouveau ozo comprendre ba set you à part là pas donc ba cheo à part donc mise à part donc ba tout nyonso vivaki na ancien testament na ba vivre na nouveau testament baza sauvé baza mise à part ba saint bazali les saints de Dieu tout ça ba saint de Dieu amen ya biso moko te to longola ba orgueil pourquoi tout ça important c'est Dieu seul qui est important yes important tout ça ba travailler to ba serviteur inutile dans la linga qui to tanga na Luc 17 Luc 17 10 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est qu'on a Jérémie 9, verset 23, il le dit. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Tous à sanctifier. Mais au nyonso wana celui qui nous rend saint, celui qui nous appelle bien-aimé eza nzambe. Toza sanctifié te na biso moko na makasi na biso. Toza pi appelé bien-aimé te poza ba mona ki eloko moko spécial kati na biso. Nyonso wana eza grâce. Parce que Bible zo be na biso en Jérémie 9 23. Ainsi parle l'Éternel que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Bible bi e bandi la sagesse eza ni ko banga nzambe. Ce que bandi ko banga nzambe otanga mal banzambe ko croître na vie na yo ya chrétien. Orgueil il faut exalter. Parce que au moins le sou. Orgueil il faut exalter. Que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Quand tu vas continuer autant na verset 23 24. Il faut qu'on se glorifie que oyebi nzambe. Amen. Yango ndeti ngai na betaka tolo na yebi nzambe eza te mpona befort na ngai Non. ye moko aserevele na nga ye moko aserevele na nga mpona kopesa nga victoire sur masumu mpo naza toujours na nature pécheresse mais naza en Christ. Amen. Ba difficulté ezali mais notre espoir est en Christ. Les grands problèmes il y a l'être humain dans le bara toujours ezali le sumu na répétera encore tous les temps c'est le sumu ndeza
le plus grand problème oyo faut to résoudre oyo esenga ezala résolve par définition lisumu ezali kokweyisama falling short na anglais nate comment qu'on anglais Marquer les yeah ko manquer les cibles obuki mibeko voilà kubuka mibeko nde yango le grand problème oyo ya humanité tant basa besoin de la saint na nyonso ozosala soko bimi moki osumuki déjà parce que babi lisumu eza transgression de la loi donc volontairement ou encore involontairement mais ya lisumu nde yango grand problème siko lisumu eza pema boye lisumu eza premièrement te na moninga moto omoni baka na insiste toza wana kaka po tozo continuer na Romains 1:6 mwa moke pe na 7 na tanga yango sumu te eza bien mpona korefléchir mémoire. Ok, Romains 1, verset 6 à 7, babi. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, tous ceux qui à Rome sont appelés, sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'introduction est monsieur Onabaki, comment Dieu qui est saint, il faut benga biso batumabe. De ce que tu as expliqué comment nous étions, et Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour infini, a commis si biso basantu, alatisi biso même bilamba ya pembe, a bengi biso même famille royale. Ok? Maintenant, nous avons expliqué les summu za kanini, pa tozalaki. Ezaka te na mutu, soki na kosi yo, na yibi yo, na sali, ezali nazo pebisa likambo na yo. Na koko na rapiko bongisa ngo pe d'une manière ou d'une autre. Mais le grand problème à l'isumo, ils ont un mninga mutute, ils ont un nzambe. Kuna nde ngambo eza makasi. Un exemple simple na Bible, na livre, na histoire de David. David a kwei na adultère. Azimwa se batu ya Uri, a se permettre même à kena mwasi pas bizemi, pour couvrir ma bena ye, te histoire ti, a comme lettre Uri a koufi. Quand masumu na ye komi révélé, la prophète Nzela, la prophète Nathan, eza révélé. Utani David azolela. Azo bateke, lambe, nasalaki masumu, na bomu mwasa batu, na bomu bala batu, na sumuki. Asenga même pas pardon, na koko, ya ba cheba, Ahithopel, oza aiki moko, ya ba conseil na ye. Asenga ba utu pardon, te o, ki ono bono limsanga, pe ki ono mingi de po, to mona pe, mutongo nenga se révélé contre David. Na kanda parce que obomi mobali ya koko na ye. Natangango na Psaume 51 verset 3 car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. À tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc, les soumeza ezali nanzambe. Le souci de mon ninga na mabe, aussi mukana nzambe en premier lieu. Aussi qu'on nzambe c'est tout dangereux. On dit entre baki yaka fiba mwana moto. Gumba ma avant kanda ya. Donc le soumo zali na nzambe premièrement. Parce que le soumo zali. Le soumo zali. Ça qui moi analyse muke pour décrire muke le somo. Le somo zali gloire en Nzambe me ba honorer en côté. Sainteté en Nzambe bo respecter en côté. Le somo zali monene en Nzambe bozo ko admirer en côté. Par exemple création bozo ko admirer en côté, bo créer ba Big Bang, bo créer ba évolution o le bondi makinzambe asali mutu. Asali mabele, asali banzete, bino boke nango ekomi ki ono, eza évolution. Les souverains. Et qu'est-ce que c'est? La puissance de Dieu, vous mettez le bon côté. Non. Vérité en Nzambe, boloki en côté. Baloki na bon maramoussous. Baloki li ya bango ba problème. Baloki li ya bango moko solution. La vérité qui est sa parole. Bato babwa qui na bango yango. Nde le son. Le son nous appelle. Mwanya ya Nzambe.
bapesa yango valeur te. La sagesse de Dieu admiré. Bango bandeka lisumu ndenge na. Et puis la beauté ya Nzambe, kitoko Nzambe asali mokili, et puis bonté na ye à pouvoir na création na ye bato baza bango koadimira yango te. Et puis bolingo ya Nzambe bato bameki yango te. Bolingo na ye nde ememi Yesu, tobikaka na nzela na ye bato tobwakisi yango. Ça c'est le dégât et les choses. Yeah. Et puis fidélité ya Nzambe, tondimi yango te. Croyons pas. Les gens ne sont pas fidèles. Bato balingi na bango te kondima fidélité ya Nzambe quand Dieu fait une promesse. Na infidélité parce que bazo déshonorer Nzambe. Nzambe baki boy. Te ezala te. Nzambe asali biso na image na ye. Pour représenter na monde. Yeah. Mais que tant que tozo dans infidèle na biloko ebele za kwa ndeti toza ko bora solo. Yeah. Na miesune. On parle les sous. Et puis ba commandement ya Nzambe ezala ngo obéi te. On va décaler sous. Biso nyonso to break and yeah. Et puis justice ya Nzambe ezala ngo respecter te. Exemple tika caméra le kakaka. Ozwi moyibi bo justifier. Bozwi meurtrier bo justifier. Oza kopana Bible lobi malheur o bazobenga malamu mabe malamu balusi makambo nde ezalaka toujours résultat ya lisumu ntango obwakisi ntango omona makambo eza réalité epe Nzambe lokumu immoralité ekoma kubetela maboko accepter tande basi balataka zela omoni et puis grâce à Nzambe balingi yango te. La grâce de Dieu. Nous sommes chéris les locaux. Monsieur grâce à Nzambe ba chéri na bango yango. Et puis présence ya Nzambe. Bon ça. Bato ba kotia ba nzembo na bango zangi tina bakomo tuntuka neto ba meli masanga. Bakomo loba makamza na nzela te ba benga la gloire de Dieu. Ba benga Dieu est ici. Dieu, vous moquez de Dieu. Tango ça ndengwana. Et puis la personne de Dieu révélée en Christ. Aïnami. Donc, le soum est dangereux tellement que le soum est dangereux et il y a même qu'on déshonorer. Qu'on déshonorer la question. Et là, il faut opérer sango honneur. Mais volontairement, qui m'appelle mouké na ndenge ya ignorance, mais aux déshonorer yango. Par exemple, c'est typique, on est ceux qui les là, qui bat, le mariage, le mariage. On a montré que bala masinaï. Jour un mariage na bango moko ba mi poneli ba fille moko boy. Ba benga bango ba fille d'honneur. On a bango vraiment avec beaucoup de peine dans mon thème nanga. Mais c'est vrai. Ba kezo ba fille, ba benga bango ba fille d'honneur. C'est vrai, ils vont être accompagnés par quelques garçons aussi. Peut-être un garçon d'honneur. Mais tout comme ça, ça s'entraîne na ba fille d'honneur. C'est-à-dire que des filles qui nous sensons honorés. C'est quoi? Qu'honorer et qu'on rappelle ensemble na protection, qu'on peut sa valeur. On se comprend? Qu'on va être là. Les premiers devoirs d'un homme, c'est protéger la femme. Protéger moi aussi. Ou exposer moi ces caboïdes. Si vous avez une fille d'honneur, par exemple, vous avez une vidéo. Vous avez une vidéo de mariage à Congolais. Vous avez un mariage. Vous avez une fille qui est Lati babilamba, je te dis, vous n'avez même pas. Et serré bango bozo mona nzoto nyonso. Tant bazo robina bazo bouger nzoto. Mais et puis fille yango ba et puis ba fille yango wana, ba fille d'honneur, ba fille d'honneur soi-disant, ba fille d'honneur. Ba obina na niveau qui abina makasi aningana. Ipona ye fille d'honneur, tant ba tuba otala ye elle se croit à l'honneur. Elle se croit à l'honneur. Tant qu'on a dit qu'on s'expose bon.
Et non, Pierre Soussou, franchement, Pierre Kanda, et là que on a des soi-disant parents, des soi-disant parents. On a des soi-disant parce que on doute pas. Ça permet de la boîte à l'excuser bon. Soi-disant parents. Bah, monsieur Soussou, tu peux. Bah, appelle soi-disant. Bah, serviteur de Dieu. Soi-disant. Parce qu'il y a vraiment douté en ba telemi wana on na ba caméra ba zo filma ba fille yango ba zo bena pe Skikreya était si bon ba zo filma ka yango ekomi na longola kinga na liste des histoires comme ça ba nzembo ngo pe na yebi te soki batangaka penza bible ba obeta ba nzembo neti nzembo oyo ezobeta ono ye oyo bilanga na ngai ye oyo nalukaki ye na ndoto nayebi te papa otanga ata bible mutu azoyemba nde banzembo ye oyo bolingo na ngai ye oyo losambo efuti mpe ngai yo vraiment faut s'imaginer banzembo modele wana ngona na bible etama place moko boye ezokota peti apena mpeti mais la voix comment c'est fille au niveau des honneurs donc quel soy na la créature nzamba sali oyo esenga ba honorer ye ba protéger ye parce que ça être faible hein, vous l'exposez na si vous wana eza koto rien par rapport ya ko déshonorer nzambe soki olingi obala olingi osala ozwa ba fille obenga bango ba fille d'honneur mama papa sa bango pe honneur yo mwana mwasi oyo bayaki kopona pe babengi yo hey mama yo mamita oh alice oh niclette yo mutu okobina na libala na ngai fille d'honneur kozwa ngo privilège te luka bahonore yo pe na honore yango ata na bilamba ya pamba ata na bilamba ya pamba okolata bilamba ya pamba okolata wana ezala pe bilamba moko ya honneur obomba ata nzoto yango mpe ya yo obomba yango de façon que ntango otelemi wana ozobina na préféré mpe nzembo yango mpe okobina wana soki moyen ezali sala yango mpe nano analyse est ce que mpenza nzembo yango eza vraimen kohonore nzambe lukango loluka ata verset biblique moko boye na nzembo yango soki te kobina yango te parce que badéshonore yo so olingi honore là ça est bien limba nzembo mo normal ne croyez pas ntango ozobina wana ozobalusa nzoto nde yango honneur au contraire ozali kosexpose na baprédateur na baimpudique oya kaka pa na yo mpona bamoni nzoto yo mpe yango baza mibali oyo bazolanda te caractère ya motu caractère de Christ na banzembo modele wana otinela yango mpe bongo epuis okanga yango bafoto ofilme yango otina ezalaki bien c'est que eloko moko boye renouvellement de l'intelligence eza te si vraiment il y a l'intelligence renouvelée même mwasi abima na ndako na bango ayebaki aza princesse si omona publicité ya Ferrari ou bien babentili publicité bakanga oyo normal te babenz babmw baaudi etout tomona mona ba publicité nango mais bavoiture wana ya talo wana omona ba publicité nango ena besoin ya publicité te rien au contraire mpo kutoki na shop yango bongo ete okendaka na mwa chemise na yo moko batala bya alibima mpo abiloko yana eza ntala mwasi alaka mwasi aza oza mwasi ya valeur il faut protéger basi mwasi il faut oyebaki oza ya valeur bakeli yo tie une princesse. Il ne faut pas laisser à des gens comme ça comme kolanda yo parce que ozobinaka soki ndenge nini non oza femme ozali tu vas être une femme oza ya honneur bahonorer bino na mabala na bino naosenga mpenza nabwaki meme mbela makambo ya fille d'honneur wana okata yango ata okata ezala so te parce que na banzembo yango boyemba wana eza banzembo te oyo pia nzambe lokumisi pour venir vous plaire na banzembo eza nango mpe nzembo
nazo bango na moton parce que le moko ko molekela pe bato ba fille oyo bina bongo na osenga na yo le conseil est pris à d'autres filles pour ça pe bongo et puis si on te propose na mariage mosusu banda ko questionner sikoyo tala na yo moko video wana ko bina wana nini ya important yo pe filmaki yango yo soit des parents yo soit des pasteurs ozo filmer yango beaucoup ma commis tout na ba question beaucoup ma ko s'examiner penza c'est que surtout wana ça n'a même rien à voir ou encore en comparaison na ko déshonorer nzambe biso to déshonorer nzambe na ba marque nyonso siko mpona ko insulter nzambe mingi tomemeli ye bapriere na biso oyo ezali nango mpe ntina tomemeli ye baexpérience na biso tomemeli ye bamangengenge makambo wana I'm finishing tomemeli ye bamangengenge tomemeli ye baséminaire aux 4 jours de gloire 4 jours d'explosion de gloire bandeko aux 4 jours de jeûne et prière pour briser les cadenas sataniques ndeko nanga toza ko insulter nzambe me nzambe aza malamu alobi naponi bino na mili ya salite wana bobima nakomisa bino ngai moko nzambe une nation sainte abenga biso banani bien-aimé abenga biso bien-aimé oui na lisumu nde wana de mériter liwa tolaki et puis esali penza pasi et puis esalaki tozo mériter injustice tozo mériter la colère de Dieu nde nalobaka toujours tozo mériter yango nde pasi biso bato toéleve injustice na bato toéleve injustice tobeteli injustice maboko tobeteli baabi tosumuki parce que tosali oyo ezali ya mabe topesi mutu mingi valeur ke nzambe tosali baloi mpona kopesa mutu lokumu me baloi yango eza kodéshonore nzambe par exemple peut-être tozwaka par exemple avortement par exemple un groupe de gens balingi bazwa na bango permission wana me nzambe alobi boboma te biso balobaki opermettre yango baloi evoteme mpona kopermettre yango ezokopana yango badega ya lisumu nde wananga tozonga epai ya nzambe tobetela maboko te oyo ezali ya mabe toloba mpe amen te na oyo ezodéshonore nzambe moko ya exemple asuka moto abeta masolo na ye moke mpe kaka mbadi nzambe o nzambe alola nzambe o oh mon dieu o nzambe de oyo akomba nzambe neti kombwa misa na yo soki osalaka bongo tala masolo na yo moke nzambe nzambe o moke nzambe alola moke nzambe aboye moke o mo nzambe tolobi na sens ke moto aza koprie te aza koparle sur Dieu te ezaka lokwa expression moko atutani nzambe alobi eloko moko nzambe nabosanaki na sens ya bongo bodéshonore nzambe bozala prudent nango par exemple alobi akotenir bato coupable baoyo nyonso baoprendre kombo na ye en vain mais ya une bonne nouvelle tozali racheté aloki biso na potopoto abimisi biso lokoma ya ye alati biso bosantu nyonso mpona gloire ya ye moko oyo nde maloba nzambe mpo eza biso te eza maloba na ye soki oyoki yango nini fosala ose repentir mpe opesa confiance na yo total na ye tobondeli nzambe yawe totondi yo mpo oza bolingo oza malamu merci mpona moma kitoko oyo tu nous encore permis ya kozala liboso ya écran o lord koloba na ntina na biso te me na ntina ya yo moko parce que gloire nyonso ezali ya yo o lord kolo simba mitema bato eyoka maloba na yo bakoma kopose baquestion bakoma korefléchir bazala na intelligence renouvelée pour ta propre gloire nde na kombo na masi ya yesu tobondeli amen amen bye bye bye